Amis téléspectateurs, balandi, il y a le kimbongisme en marche. Ndenge tokolo bakaler nyoso esika tokolandaka bizaleli pe misala ya bakimbongiste mibeko pe nini oyo etambwisaka église kimbongiste. Tango nyoso ekopesa maka toujours na wabino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. J'espère que mingi bakomitunaka pourquoi un analyste spirituel et pourquoi les analyses spirituelles. Ba analyse spirituelle, tout ça la yango, état que ba chrétien tout d'abord kimbangiste, état que batou. Tout le gato yé ba posa ya nzambe ezalaka nini, na ba message oyo apesaka biso, na ba nzembo oyo ezalaka inspiré na kati ya lingomba na biso, pe na ba cérémonie to ba événement oyo eyelaka biso na kati na lingomba. Il faut que tout ça na sens ya spiritualité oyo tokoki kobanda ko analyser makambo wana d'une manière spirituelle. Alors ce que ça va analyse spirituelle ne eko permettre yo o sa la volonté na yo te mais oyeba volonté ya tata nzambe na likambo wana ezali nini. Comme ça o imposer corps na yo et s'appliquer na volonté ya tata nzambe ke o sa la bonzoto. Donc, toujours me la expliquer marambo oyo pour battre comprendre pourquoi les analyses spirituelles et pourquoi nous sommes appelés les analystes spirituels. Avant de connaître l'explication de les analyses spirituelles sur le terme Saint-Lama, nous sommes mécanisés expliquer pour les téléspectateurs na biso pour ça ba papa ezalaki nini na kati na lingomba, pourquoi ba papa banvoie la misa to ba yaki na mokili. Pour ça, papa ezalaki tout d'abord baya ko racheter biso. En plus, ba façonner biso, ba bongo la biso tozala ba saint, to travailler na royaume ya tata nzambe. Yango yo ki pe ba papa balobaki, ce que vous allez un vrai kimbangiste, vous aurez même la capacité de ressusciter les morts. Ba papa balobaki yango ba kimbangiste nyonso tozali awa. Bozali na capacité ya ko ressusciter ebembe. To ko ressusciter bibembe soki to komi na niveau wana ya bo sainteté. O ezalaki posa ya ba papa. Yango moni tozo ya na ba analyse spirituelle poto luka to lakisa biso na biso ba kimbongiste quelle était la volonté sainte de notre cher papa. Volonté ya ba papa ezalaki nini? 1. Responsabilité ya kotambwisa mokili. 2. Tozala bandimi oyo tokozala mwinda kopesa ndakisa na kati na mokili, c'est-à-dire oyo bato bakobanda koyekola bizaleli na biso. Et enfin 3, bokonzi pe ya likolo tokoka kolonga yango. Yango bomoni toza koya na ba système ya ba analyse spirituelle. Tozo sala na biso juste ba analyse pour permettre biso to yeba les vraies volontés en Nzambe na likambo songolo na likambo pakala. Na nzembo boye elobi nini? Message oyo elobi nini? Na kati ya message oyo ngai fona sala nini po likambo oyo elobani na kati ya message oyo ekokisambela ngai. Voilà les analyses spirituelles que nous allons commencer à faire. Ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. L'émission Le Kimbongisme en marche. Ndenge tolaka kibino semaine passée tolobaki semaine oyo tozali na analyse spirituelle oyo tokosala na tina ya terme to mo oyo tobengi yango Saint-Lama oyo elobomaka pe mingi na kati na lingomba na biso oyo biso nyonso baike bakimbangiste toyebi Saint-Lama soki elakisi nini. Yango tolobaki tokosala mwa moke ba analyse spirituelle pour na terme wana parce que na ba réflexion to na kosala ba analyse spirituelle koyekola compréhension ya terme Saint-Lama na kati na lingomba na biso, c'est comme si mingi tozalaka na confusion toyebi te soki Saint-Lama elakisi nini, toyebi pete soki nani bakoki kobenga ye Saint-Lama, toyebi pete soki ezalaka na combien de sortes ya ki Saint-Lama to combien de sortes ya Saint-Lama na kati ya lingomba na biso.
yango lelo tozwi ngonga ya komeka ko expliquer bino ndenge tolakaki bino parce que toyebi ke mingi basepelaka kolanda ba analyse spirituelle oyo tokosalaka tango nyonso pe mingi pe bakomantaki na kati ya publication oyo totiaki na Facebook na tina ya kolakisa ete semaine oyo tokotiela bino analyse spirituelle pour na terme Saint-Elama. Sans plus tarder, tolanda nanu nzembo oyo Régie ebongiseli biso. Boye simite mamakasi boye mpona nini ye bino bana ya tata tojali kote ya bino ozali pe moyi oloba bomampe tojali kolemba ke nasala lisusu ndenge nini po bino sosimbelanga ngai kyangani naloba lisusu ndenge nini po bino sosongana ngai kyangani boye simitema makasi boye mpona nini ye bino bana ya tata tojali kote ya bino tojali komoyi oloba moyambe tojali kolemba te nasala lisusu ndenge nini po bino sosimbelanga ngai kyangani naloba lisusu ndenge nini po bino sosongana ngai kyangani bolapi ngai bomeli makina mangolo kwate bobina otili bino na basanga bela olobina bino mokibela bela osanga na nzambe akolimbisa bino Merci na Régie na nzembo kitoko boti ko pesa biso. J'espère que esepelisi ba téléspectateurs na biso bipa nyonso oyo bango bazali basepeli pambateli ngomba na biso tokosepelaka pe na banzembo parce que banzembo na biso eza banzembo oyo eutaka na likolo oyo ba angelo bayaka ko pesa yango epai na biso po ete toyembaka yango mingi na kati na banzembo esepelisaka tata nzambe mingi pe ezalaka mpona lokumu ya tata nzambe mingi pe ezalaka oyo biso tobengaka ba warning oyo nzambe apesaka biso po ete tobongisa bizaleli na biso tobongisa etamboleli na biso po ete elaka oyo ye apesaki biso ekokisamela biso. Tokoti mbala moko na terme na biso oyo tolobaki Saint-Elama azali nani, Saint-Elama elakisi nini pe tozali na lolenge boni ya kozala Saint-Elama na kati na lingomba na biso. Liboso toko expliquer bino soki terme Saint-Elama, c'est-à-dire étymologie ya terme Saint-Elama. Saint-Elama ezali mo oyo euti na langue ya Kikongo. Oyo ezako tout simplement ko lakisa biso Saint-Elama. Donc prononciation nango bien ezali Saint-Elama. Saint-Elama. Saint-Elama elakisi nini na Kikongo? Saint-Elama elakisi telema yo mutu oyo ozalaki ya kofanda. Telema yo mutu oyo ozalaki ya kokweya. Nani oyo akweyaka pe nani oyo afandaka? Tokoti sikoyo na deuxième version to deuxième question na biso. Mutu oyo akweyaka, mutu oyo afandaka na kati ya lingomba na biso
ezali mutu oyo azali na se ya mobeko. Donc mutu nyonso oyo azali na se ya mobeko, mutu nyonso oyo atosi mibeko te, mutu nyonso oyo akwei na mbeba ya lingomba, azali deja se telama. Donc lingomba nde esengaka na mutu wana atelema, c'est-à-dire asentelama. Yango tolobaka sentelama. C'est comme si moana ya sentelama et comment approprier pour na baye ba sente basi to baye ba tie basi na banda ko libanda ya mariage. Yango to meki un peu ko sala ba analyse spirituelle pour na ko dianola to pour na ko expliquer très profondément terme wana ya sentelama soki elakisi nini, soki elobi nini, po ete biso nyonso bakimbongiste tozala angele na likambo ya tata Nzambe, parce que mingi kati na biso bazali basentelama me bayebaka te ki bazali basentelama. C'est-à-dire tokoti mbala moko na troisième question, il y a combien de sortes de sentelama? Mais avant de kota na troisième question, ce qu'il y a combien de sortes de sentelama, tolandana nous message oyo bongo na sima tokozonga na bino pona koyeba il y a combien de sortes de sentelama. Nye sika sikawa ya solo ndenge tozala kulubilaka malamu nde tozala bandimi ya solo, tozala le vrai chrétien oyo akobomaka bato te, oyo akenda kuyibaka biloko baninga te, mibeko mizali mibeko malamu nde te tosa yango tokani topesa ndakisa ete solo tozali bandimi totungi mbuka mbala na mbala tokanisi oyo nazali kosala kawa mutu moko azali komona ngai te. Obumbani et pourtant témoin na yo azali oyo azali ko surveiller yo nuit et jour, ozala kolala, ozana katre bilanga, ozala isika dini ye azali présent. Mais selon les analyses spirituelles oyo biso to salaka tango nyonso na kati na ba émission na biso, toye ko remarquer que il y a deux sortes ya ki sentelama. Pourquoi tolobi il y a deux sortes ya ki sentelama? To sali ba analyse spirituelle, to landi maloba ya ba papa, to landi ba message oyo ba papa ba pesa kabiso chaque jour. Tolandi pe etamboleli na biso ndenge biso bakimbangiste tozali kotambola, tosali comparaison, c'est-à-dire comportement na biso, bizaleli na biso na comparaison na maloba ya ba papa eza kosala accord te. Tala esika nini toyaki ko découvrir que on doit avoir deux sortes ya ba sentelama na kati ya lingomba na biso. Et voilà l'explication. Première sorte ya ki sentelama ezali ndenge nini? Sentelama ya liboso ezali oyo lingomba etia. Lingomba epesa mibeko na yango. Lingomba etia pe ba principe pe méthode oyo biso toyebi au sein de l'église. Mibeko zomi ba principe et méthode ya lingomba efandeli ya mondimi ndenge tolobaka lere nyonso ba résolution ba lokutakano nyonso na kati ezali ensemble ya mibeko ya lingomba, y compris pe mibeko ya l'État oyo ezali lokola première loi na kati ya lingomba na biso. Tango lingomba etie mibeko wana esengeli na biso baye tozali bakimbangiste totambolela na lolenge oyo leta lingomba
na lolenge oyo lingomba esengi biso. Sentelama ya liboso. Tango mondimi obuki mobeko ya lingomba. Tango mondimi ozangi kotosa maye lingomba etia. Tango mondimi osali mbeba eke molimo ya Nzambe ezali na kati na yo. Ozwi conscience ya kolobake ngai na sili kokweya na bebisi oye komitika na lingomba. Olobi lingomba tala esika ngai na kwei. Nabuki mobeko ya lingomba swat nabimaki na mwasi ya mutu, swat nabimaki na mwasi en dehors ya mariage, naibaki, nafingaki, nacholaki, swat nasalaki maye lingomba epekisa. Oye komitika yo moko na lingomba. Toza kolakisa bino kisentelama ya liboso. Lingomba ekozwa yo etali degré ya likambo oyo yo sali, ndenge pe mibeko etia, ndenge pe organe ya lingomba estrukturiza deja ke mutu oyo asumuki to apengwi na likambo boye azali na droit ya kozala sima ya lingomba to na se ya mobeko pendant 1 mois to 2 mois 3 mois, une année to 3 ans, selon likambo oyo yo osali. Nde lingomba ekozwa yo, ekoyebisa yo, ok, merci lokola molimo ya Nzambe ezali na kati na yo, oye komitika na likambo oyo yo osali, oyebi ete okweyi na mobeko ya lingomba. Okofanda panda mikolo boye kino okozonga na lingomba. Mondimi akofanda kino mikolo oyo lingomba ekateli ekokoka. Nde moto wana bakoyamba ye lisusu po azonga na ba relation spirituelle na tata Nzambe poete asalela Nzambe na ye na solo. Limeme mutu pe lingomba ekoki kokanga yo. Na meme procédure pe kaka osali mbeba kasi lingomba eyebi bango moko na ba procédure oyo batiaka ya kokengela bandimi. Lingomba découvrir que papa to mama oza sima ya lingomba, soit oyibaki, soit osalaki boye, soit lisumu liye yo osalaki, lingomba constate que lisumu ena esengeli na yo ozala sima ya lingomba. Nde lingomba ekokatela yo toujours mikolo na yo oyo okofanda. Donc ozali privatiser na ba sacrement ya église. Lingomba ekofandisa yo 1 mois, 2 mois, 3 mois selon etumbu oyo yo osali to likambo oyo yo osali. Na sima ya lingomba kofandisa yo, lingomba pe ekozala na oyo tobengi yango observation. Donc yo mutu oyo lingomba emoni yo ke osali lisumu etie yo sima ya lingomba. Yo mutu pe oyo omimoni na molimo ya tata Nzambe ete okweyi oye komitika na lingomba. Lingomba nde ekokatela yo mikolo na yo ya etumbu oyo okozala privatiser na ba sacrement ya église, na ba sacrement oyo esalemaka na église. Ndenge tolobaki yango koyemba na kati ya groupe na yo okoyemba lisusu te, kosambela pe libondeli ya bato misato na kati ya lingomba to na kati ya église okosambela yango lisusu te, koteya pe komela ba communion okomi privatiser na ba sacrement ya église pendant mikolo oyo lingomba ekokatela yo. Soki pe
lingomba ekateli yo mikolo nde lingomba ekobanda kosala yo oyo tobengaka yango observation. Soki etamboleli na yo na tango ozali na se ya mobeko ezali malamu, lingomba azali na facilité to apesameli pe mokumba ya koloba ke ekoki koaleve mesure ya etumbu na yo soki kaka etamboleli na yo ezali malamu. Soit oyaka na ndako ya Nzambe na ngonga ya kitoko, oyaka ba soirée, oyaka ndako ya Nzambe ya tongo, banini ba programme nyonso ya église, olandelaka yango malamu, ofutaka carte na yo, misala na yo pe osalaka makambo nyonso oyo ezali lokola ya misala ya lingomba ozali kosala na yo, lingomba ekolandela yo ti ekoya kozwa mesure ya koaleve etumbu na yo. Bazali pe na possibilité ya koréduire yango soki ezalaki ya 1 mois bakoki kokomisa yango pe 2 semaines selon etamboleli na yo. Soki ezalaki ya 1 année, 2 ans, 3 ans bakoki kokomisa yango pe ya 1 année, 3 semaines, 4 semaines, 3 mois, 4 mois selon etamboleli na yo. Lingomba ezali na mokumba wana. Tala sentelama ya liboso ndenge tomeki kolimbola yango na connaissance oyo ya moke oyo Nzambe apesi biso ndenge pe toyebeli yango na lingomba na biso ya Tata Simo Kimbangu. Deuxième sentelama oyo to constate na kati ya analyse spirituelle elakisi nini. Mais avant tokota na deuxième sentelama toyoka lisusu nzembo na sima ya nzembo nde tozongeli bino pona ko expliquer bino deuxième sentelama to découvrir ye ndenge nini na kati ya lingomba na biso. Régie. Merci na régie na nzembo lisusu outi kopesa biso ndenge tolobaki banzembo na biso ekozalaka banzembo oyo ekoutaka droit epai ya Nzambe à travers ba inspirateur na biso to ba capteur na biso oyo ba kaptaka banzembo nde tokosepelaka na banzembo na biso mingi pamba te ezali banzembo oyo ekoutaka epai ya Nzambe. Tozongeli bino ndenge tolakaki bino na deuxième volet oyo tobengi yango deuxième sorte ya sentelama. Tosali ba analyse spirituelle très profondément nde toye ko découvrir ba sentelama ya deuxième sorte. Ba ye nyonso basalaka lisumu lingomba emoni yote. Osali lisumu obomba mito obatami okosi lingomba te mais okosi Tata Nzambe de manière spirituelle. Oza kosala ba service ya lingomba oyo ezali privatisé epai ya baye batosi mibeko te. Oza kosala ba service ya lingomba oyo ezali privatisé epai ya baye bazali na se ya mobeko. Yo ozali na se ya mobeko inconsciemment pamba te oyibaki lokola lingomba emonaki yo te
lokola moto songolo ayebite ke yo oyibaki. Mais yo conscience na yo oyebike oyibaki, mais oboyi koya komitika na lingomba. Oboyi komilakisa na lingomba ete oyibaki pour une simple cérémonie ya kosentelemisa yo. Ozali sentelama d'une manière spirituelle, selon les analyses spirituelles. Donc yo mutu oyo pe obuki mobeko ya lingomba, obatami ozali kosala ba service sacré ya Nzambe, ba cérémonie sacré ya Nzambe na se ya masumu. Ozali sentelama d'une manière spirituelle, selon les analyses spirituelles. Yango toza koloba sentelama ezali likambo oyo tout d'abord ezali ko affecter vie spirituelle na biso. Alors natina ya ko affecter vie spirituelle na biso nde lingomba pe de manière physique eye kotala lo mutu oyo azali privatisé na ba sacrement spirituel, il faut azala ya kofanda kino ako régulariser ba problème na ye nde lingomba ekoyamba yo. Kasi biso baye tosalaka masumu. Par exemple, baye basokolaka mitakala, baye basalaka ekobo, baye pe bayibaka na ba misala liye biso tosalaka libanda, ezala misala ya leta, ezala misala ya lingomba. Eke toyaka komitika na lingomba te, pona lingomba swati ete ya biso. Ntoleka na cérémonie ya confession ou bien cérémonie ya sentelama ya kotelemisa biso. Mais tozali ko continuer kosala misala ya Tata Nzambe na se ya mobeko, na se ya bosoto, na se ya basalite bipai biye biso tozali kotambola kosalaka masumu na biso pe kobokaka mobeko ya Tata Nzambe nde esika ena toye ko découvrir bato ya lolenge ena d'une manière spirituelle bazali pe basentelama. Dans la deuxième sorte ya sentelama esika biso toye ko découvrir yango. Yango tolobaki tozali na deux sortes ya sentelama. Baye lingomba emoni bango, baye pe baye komitika na lingomba, ba mipesi na lingomba, lingomba epesi bango etumbu, ba fandi kino bako régulariser situation na bango, bazongeli service na bango ya lingomba pe relation spirituelle na bango na Tata Nzambe ezongi. Baye wana babengami basentelama ya solo. Mais deuxième sentelama ndenge touti ko expliquer ezali baye bazali kosala misala ya Tata Nzambe na kati na mbindo, baye bazali kosala misala ya Tata Nzambe na kati na bosoto, baye bazali kosala misala ya Tata Nzambe na kati na masumu. Maye mapekisami yo osali yango olie otika okie kosambela, oza koteya na kati na mbindo, oza koteya na kati na bosoto, oza koteya bana na Nzambe na kati na ekobo, na kati na misala ya mabe. Baye wana pe bazali basentelama d'une manière spirituelle selon les analyses spirituelles. Parce que relation spirituelle ya baye wana na Tata Nzambe ezali te. Kasi bazali kosala mosala ya Tata Nzambe pamba te bazali kokosa lingomba. Kasi Nzambe bakokosaka ye te. Yango tolobi ata okosi lingomba kasi Nzambe bakokosaka ye te. Na spiritualité
ozali sentelama. Et baye nyonso bakosala kamakambo ena tozonga bato. Relation spirituelle ya biso na Tata Nzambe ezali très important. Yango okomonaka mingi bakozwaka lisusu banzembo te, mingi pe bakomonaka lisusu bandoto te, mingi pe bakosalaka ba témoignage. Ngai ata papa Simon Kimbangu na ndoto nano namona yete. Pourquoi? Parce que tozali ba sentelama d'une manière spirituelle. Et tamboleli na biso ezali ya sembote liboso ya Tata Nzambe. Nzambe akati ba lien wana, ba connexion spirituelle ya biso na ye akati yango. Soki ozalaki moto ya bandoto, moto ya ba révélation ekomi musika na yo. Yango moni mingi kati na biso toza kokoka ko réaliser ba rêve oyo Nzambe atia na kati na biso te. Pourquoi? Etamboleli na biso envers Tata Nzambe ezali ya sembote d'une manière spirituelle. Tozali kokosa Tata Nzambe na makambo ebele. Papa balobaki ba savant bazali, tozali kozela nini po ete to inventer. Mingi bazali kokanisa tango nanu ekoki te, tango esi ekokaki. Papa Simon Kimbangu Kiangani le 3 octobre pardon na Mbanza-Ngungu alobaki yango 3/4 oyo tozalaki kozela yango oyo. Donc c'est-à-dire notre 3/4 tosi tozwaki yango, mais lembo oyo Nzambe atiaki na kati na biso toza kokoka ko réaliser yango te, parce que nous avons un problème spirituel. Nous avons un problème spirituel, c'est-à-dire lien de connexion spirituelle na biso na Tata Nzambe eza lisusu te, parce que makambo oyo tosalaka ezali makambo oyo eza kote ya biso toujours na déconnexion spirituelle na Tata Nzambe. Yango wana cher ami téléspectateur, tozalaki na posa ya ko expliquer bino nani azali kimbongiste, nani azali sentelama, pe nani bakoki kobenga ye sentelama. Sentelama azali nani? Et pour na kozala sentelama, il faut osala nini po obenga ma sentelama? Et tozali na 3, tozali na combien de sortes ya sentelama na kati ya lingomba na biso? Et j'espère que tu comprendre quelques explications oyo to uti kopesa natina ya sentelama. Sentelama ezali ndenge to uti koloba mutu oyo akwei ifo batelemisa ye. Mutu oyo akwei akana kati na lingomba na biso ezali moto oyo abuki mobeko. Na tango okwei lingomba ekofandisa yo, na sima ya kofandisa yo nde bakotelemisa yo. Efe ya kotelemisa yo nde lingomba na Kikongo tobengi yango sentelama. Sentelama. Donc yo muto kweyaki, yo muto zalaki sima ya lingomba ofandaki sentelama. Et sentelama pe ezali kaka baye bakobuka ka mobeko. Oyo akwei na mobeko, mibeko na biso toyebi yango. Oyo abuki mobeko, no neye wana. Oyo abuki mobeko, neye wana babenga kaye sentelama. Oyo akwei na mbeba, neye wana babenga kaye sentelama. Et tozali na deux sortes ya sentelama. Baye bakweyaka na mbeba, baye komitika na lingomba, lingomba ezwi bango, epesi bango etumbu. Baye pe lingomba emoni, ete mutu oyo akwei na mobeko, mutu oyo abuki mobeko, lingomba ezwi ye, epesi ye etumbu. Soki asali etumbu na ye, asilisi, nde bako sentelemisa ye, ba sentelemisi ye. Wana ezali sentelama ya liboso. Tosali lisusu ba analyse spirituelle, toye ko détecter que il y a aussi certaines personnes oyo asali mbeba me lingomba emoni ete ye moko pe aboyi koya komitika na lingomba. Celui-là aussi d'une manière spirituelle azali sentelama, malgré azali kokosa lingomba, azali kosala misala ya lingomba, ba sacrement ya lingomba azali kosala yango, mais d'une manière spirituelle
azali sentelama. Yango batu ya lolenge na soki azali koteya mateya na ye elalisaka bato mpongi. Bato ya lolenge na soki azali koteya misala na ye to mateya na ye batu bakaptaka yango vraiment bien te. Pourquoi? Pamba te molimo ya Nzambe kati na ye ezali te. E batu ya lolenge wana pe soki azali kosambela libondeli na ye ezalaka vraiment na effet te. Azali na difficulté asekwisa ebembe, azali na difficulté ya kosambelela moto ya pasi ete moto wana pe azwa lobiko na kati na ye. Pamba te connexion spirituelle na tata Simoki Mbangu ezali te. Connexion spirituelle na tata Nzambe ezali te. Pourquoi? Parce que etamboleli na ye esi edéconnecta ye na tata Nzambe utakala. C'est azali moto oyo azali sainte lama d'une manière spirituelle mais consciemment azali koyeba te. Yango wana okomonaka tata Simoki Mbangu alobaki yango. Yango wana okomonaka ba papa balobaki yango. Mingi nkati na bino soki otamboli na solo ozali un kimbangiste, ozali na droit ya kosekwisa ebembe. Pourquoi? Parce que connexion spirituelle na yo na tata Nzambe ezali. Merci na baye nyonso bozwi tango ya kolanda biso na le kimbongisme a marche nenge tokolobaka lere nyonso ekopesa maka esika tokolobelaka bizaleli ya bakimbongiste pe kolakisa bino misala nini bakimbangiste basalaka. Pourquoi pas mibeko oyo etambwisaka église kimbangiste ezalaki ngai wa bino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel, nde tokutani na bino lisusu na ngongato na mikolo mizali koya na ba sujet oyo tokopesa bino avant ete tosala émission na biso. Merci na baye nyonso bazwi ngonga ya kolanda biso nde totombeli bino mikolo milamu bisika bino.